Nyonso bapapa balobanga biso ntango ekoki biso sikoyo tomipesa na makambo misato bolingo mibeko lisango ya ntango ekoki ameka alobaki te akoningisa mokili ntango wana oyo ezali te maloba nyonso papa alobaki eza kokokana 100 ans ekobota makambo ebele na nkombo tata mwana pe molimo santo tosali frère d'alliance biso bana misato pe lingomba mobimba na mokolo mwa lelo ya 40e anniversaire ya papa ya Lungana. Papa apambola biso mokili na biso mozwa kimia na nkombo ya tata mwana pe molimo santo. Amen. na yepona talisa na moi ndenge nini papa Simon Kimbangu azwaki place oyo wana na telemi mpona loba na bato nyonso bayeba Luila oye Luila oye Luila oye 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 Kiachilulu za papa Simoni Kimbangu Bweni fulu Kiachilulu za papa Simoni Kimbangu nde yangu waleye kolimbula awa Pourquoi ezali fulu Kiachilulu za papa Simoni Kimbangu Papa Simon Kimbangu ayaki ukagisa ya Luila kimaka paka kaka triangle toka la presse tigana kaka mfinda tikalaga après Gana kaka kiyo ukalagana Mankalu ukalagana Tumusira kunetu kakuna Kimpa kutikala veo 17 Tumona mumuja kagana ikala Tumona Mwana yakala mwesi tata di mwesi diisa Tata di diisa mpaka bipwanga kale mingi bataya me mankalu mweleka yuna musiri chambo tikere mam bamame bateri jambo tepapa après mama kungengisi nkaka kiyeya Mama kungengisi kagekeye papa kimam ngano kwa mkifuluki basi isazile mamemi mama ngano kifuluki basi isazile mamemi mama kagekeye humbo sasa munu mwana mkeo ya kwenda kumwana yakala fungusi Kikumbatele
mama kakajea ubogera tangimu walaka msokala kota yani tangimu zabisa natatati nakusonga ndumumusi buna bayenda basonga ndumumusi bayenda ndumumusi ntanzika kutuka kukonkaka yero mama ndonderi yiri gifulumuluge n'ijyamu ndonderi Munusangita mutuwe kifurukira yebana bam. Munusangita tuwe kifurukira yebana bam. Isalu kifurukira. Kifurukira. Sijengata mumurata diye. Sifima yao. Simwangani. Isalu kisalamagana. Siji mwangasa mkumbu gatalieni Zanzibar Hura Kundiba Kakachaya Kubaka Kwanga Ugani Aliwe Kajenda Yani mkateli mwambie mkasanji bune kisarudi sike mwangasa mwambie mwangasa Mjamu militaire kulisosa après wakumjela mpamutano kama mune yako kukajenda wakutupatie Kundiwa kutuleka kati mfukwa mishono uyisa na kifungi Protestant uyisa wakatungele egana tungi ndongani ndongisama uno mwenye malongani mishono uyisi tungi Kundiwa mishono kati kambona ukatuka sisi ligifulu Mishono katuka kweli kuna mpelu yaka ndio wisi gagifuruki ndoka tunga kada ante gantu takoti yintu la polisi tungi ndongani kanchi gana akasamtili Huna kundiwa katika madaga kimbaka barigendo katukidi wewe sekte utiwu uyene yanukuni wewe katukidi amwe salu wisi gani amwe salu wisi gani endo salo watumulamu l'avant-poste Yimiri Etikiki bakatugili Betunge kukavaya Kifungisi Après Nous mdisiri Dibundi kimangisi koko Dibundi dada Simon Bamami batasami Minima 1960 Dibundi Batungi numéro 2 Mais Kinumukiba simpepi Kiba bakagana Baneni pefini yesitigana Kateri situnga Kami kweli mtimamu situnga Tukwagele mpumusili waki ekesi Wapogele mpumusila Yisa Wafanya Munuyiti Nami kweli situnga kifurukilungani Kagacheya yafumusila Kateri papa Kateri kifurukilungani Tuwe kaka Après Wafutuka Umubukuta Uwebaza bitanzi Kini furuki Wabwiseka Bese wabwisiri Wajokeri Wakadri bisungu Washire angarine Alabandi gisambi Wabandi gisambira Bese tu bikrasi Idina
Zizi Tata Simoni Kimbangu Jangani Mchilu Tata Simoni Kimbangu Kasilungis Brekene yani Kibeni Bujisa Zeimau Kapilekeni Moko Idina Mgeni Tonda Dimili Tata Simoni Jangani Kasilungisa Luzwalu Bune yani mame bukati yani mame kama ni mtadi kama ni mame kitama ni mame sasa kibango yani go mame tumaiseye nataka kulala mame nitata kibango wewe tumaiseye Mami metaki
ya muzitatu ditulomeri imfumu dada rale kimfumu kubana basekete luila bakala kulesekete bakaka kule territoire bakaka kule province bakaka kule national Buna munugene garengera oiba boke odia mudibinigani siba boke weke balbali ese ata jamudego kash ousagoni band basi boke we idina Lomeri, Imfumu, Kiluyal, Gabana, le province national, una habari sana mama tatu hata simulipa mjangani hata kimoki umwazuti mana ndishika tulenda umwazuti mfashi Idina président de la République, chef de l'État, Félix Tshisekedi. Tout ça, ma pétition, c'est pour Makoul. Même une lettre ouverte à l'endroit du président de la République. Quand vous connaissez pas, vous pouvez voir. Igano mudebatende ngajite ya koku mukinsu bugene nkatwani muntu betu mwetu ko sile koku mune kinsu nkaka ka bubu jadi ndombe kimfumu tufango tuwe kwa koku baba betu dia kabakala de façon que mon mama tout décidé mabonga lungana massa bebu yombe bikura tugeni yao kunge Son Éminence, Papa Simoni Kimbangu, Changadi, ndiye ni pouvoir, mumambo maku, andengei, abu betu betu boyi, andengei, Kuna, regardez le monde, Mbouili, carrière, il sait, il est lui-même. Quand là. Quand il société du monde, pour une société, elle est que va couper ma couronne. Elle est lui-là, elle dit, mais nous n'avons pas mis. T'as dit, c'est mon nom, Fougamani. Fougamani, pas. Fougamani, non, Meni, katula kuluna galuila, katula kuluna. Miriam silu balena sama mama neni. Kaya betu kaya. Oh kuluna kesi lagaga, kagonda bal. Aki kilo kiti buaye. Oh baba Fougamani, kanya melezine. Kuluna kala yakab. Gane lusa kumunu.
ni mikono ngana na kuzala kulu akiti ngifiri ngumi yaye tatu kifiri kigari mwe kati yitake ni safabu lakini ni kwa jambo ndimwenjo ni kwa jambo ndimwenjo ndio kwa kumani nikitaka bamuta yidina bine kutulao mbele utata Simoni Kimbangu Changani papa munukutu kimwenda kutu mamputingo maku nsiri ala mwogu maku kimata mvinyo bugu mvutu himamu mana mwembe musaya mwana vere amen. Alors, qui discours à Nisatu, qui discours à papa, comme on a donné, tu as donné à Maman, Moutanabiso, on a connu ça, tu as donné. Comment tata, Mana, tata Moulimosa. Si tu as dit aussi ça pour le moment, nous avons dit que comme on attend le papa représentant provincial et à Congo central. Comme on a révérend, Mavungu Badia Aaron, Yende Moutazali Kokamba Église qui m'a mis ça dans la province à Congo central. Nayango, quand on a côté ministère à Koleka, pour ensuite il y a programme. Si on a ensuite il y a programme côté le ministère, Motinda Miatata Mokonzabu, le passage à drapeau. Après passage à drapeau, je pense remise il y a 3000 à Missa, de l'Ekina. Inauguration. Tokotanga tozali pour répéter, banani ba côté le mapona ko poussa na bisika pe ko kota na kati. Nena suka ndeto ko poussa nzela na batu ko kota parce que to yebi tina to yelao. Papa zali ko sala makambo mingi sengei to salela. To landa ordre to na discipline, soko yoki batangi yote kitisa motema melama ya pio okomona ndako. Je passe to okani. Nangonga oyo tosengi na papa représentant provincial ya Congo central papa telema po tolingombe peso mbote Jackie on dirait bataille comme que c'est la charge même là on est comment on est là parce que le bataille toujours comme la souka tondengeni
tobongisa maboko topesa tata na biso mbota selo pe lokumu okomonisa Tchabule okoma tata mwana tata Molimo Moussa papa représentant provincial yeka liboso. Na kumbe ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu tunayizi nayo tufuaru kape tufaibole tuganga pote ezali mokolo mwesingo tubandeli tunayizi nayo Mkanda oye! Mkanda oye! Mkanda oye! Tata mwana vea! Tata mwana sika para kupesa nkendo pe lukumu na tata Molimo Santu. Papa sima kilamu Tanzania. Papa sima kilamu Tanzania. Papa sima kilamu Tanzania. Oye, papa sima kilamu Tanzania. Wazo. Wale misola. Kata Nani kaka, nani kaka, Webeto Miebeto, Usia, Umeka, nani kala, nakomo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu, batata ya mababa na jeune, tosali kowela ngonga. Mais il faut que l'on appuie sur Sengo. Tous à la précédé, n'engue to landina modérateur. Tous à la précédé pour le tous à la programme est belé ya ko sale là. Après inauguration, faut tout ça la Tsisani. Tata Nzambe Molimo Santu akota la biso. Bana nyonso na ye oto makina luila ndenge ntokusala musala na yango tozala c'était tola na ba programme nyonso oyo bapesi biso 12 octobre mikolo misili towela poete récité na Yerusalemi likambo ya mibale papa asengaki biso 5 000 francs congolais pour na madesu oyo papa asalisaka dîner na kamba
5 000 francs congolais. Madeso wana toyebi ndenge ekende kanankamba avant le 12 octobre faut Madeso wana lona mais ozali mwana ya tata nzambe oyo mosantu papa sengi biso mbongo wana tokopesa na ba entité ndenge tokomata nkamba mosusu mpe ekoprecede pete Madeso wana ezwa retard te tomipesa po ete nzambe na biso soki topesi ya sepeli biso tozwi mapamboli tozali kolanda réception awa tozali na bakonzi na biso ya leta bango nde tozopesa mbote po ete moko oyo ya Kasangulu nde tokopesa maloba na yango tosengi na baministère de territoire banda oyo ya Madimba na ya Kasangulu tomoni mpe toza na administrateur de territoire ya Madimba adjoint botelema lingo bapesiwe na mbote Faki topesa bango mbota lokumu na kombo ya tata ya mwana pete ke mosantu na kombo ya tata ya mwana tata mwana mosantu nde to invité l'administrateur du territoire de Kasangulu pour venir prendre la parole. Congo central oye, Congo central oye, territoire de Kasangulu oye, territoire de Kasangulu oye, village de Luila oye, village de Luila oye. Bon, na kosenga bolembisi na koloba mingi na français lingala pe muke ekokota puisque lingala na lobakango na tuba mo faute belé yambo nabanda koloba. Je veux d'abord remercier les seigneurs, les maîtres du temps et des circonstances qui a donné à chacun de nous qui est ici le souffle de vie et qui a accepté à ce qu'on se retrouve ici la journée d'aujourd'hui. Je remercie les chefs de l'État, garant de la nation, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait tout pour que la paix soit dans notre contrée de Congo central. Et c'est pour cela, grâce à cette paix, aujourd'hui, on s'est retrouvés ici. Nous lui devons quand même beaucoup de respect et beaucoup d'honneur. Je vais encore remercier le gouverneur de Congo central, M. Gracia Bilolo, qui a accepté à ce que ces honneurs soient rendus dans ce village de l'huile, puisque s'il était contre, il pouvait refuser. Nous devons aussi lui donner beaucoup d'honneur pour cette acceptation. Je remercie les autorités kimbanguistes qui ont accepté de venir ici et je remercie de prime abord les représentants légaux de l'église kimbanguiste ici représentés. Nous lui devons aussi beaucoup d'honneur. Les autorités kimbanguistes
pour avoir choisi, lui là, le village de mon territoire. Je vous remercie pour l'édifice que vous avez jeté dans mon territoire. Ça fait la fierté de tout mon territoire. Et nombreux sont les bâtiments que la colonie nous avait laissés. Mais vous avez montré combien vous êtes très fort en jetant un pareil édifice qui fait l'honneur du Congo central, qui fait l'honneur du territoire de Kasangulu, qui fait l'honneur du village de Luila, le chef-lieu du secteur de Luila. Je suis vraiment très flatté par ces gestes et c'est moi qui suis à l'honneur. Puisque nous connaissons bien que si les autorités n'ont pas jeté leur dévolu sur ces villages, l'édifice ici ne serait pas construit. C'est-à-dire, je parle des autorités kimbanguistes. Ce que j'ai toujours apprécié auprès de vous, ce n'est pas vous flatter. Il y a beaucoup l'église kimbanguiste est la première église qui est née au Congo et qui fait la fierté du Congo dans le monde entier. Une chose est certaine, vous avez beaucoup de signes distinctifs. Il y a des églises qui sont nées au Congo, qui se distinguent. Peut-être quand vous le voyez, que non, il est de telle église à cause peut-être de son accoutrement sale. Mais les kimbanguistes ont toujours été propres partout où ils passent. Et puis, quand un kimbanguiste passe, vous connaissez que celui qui passe, c'est un kimbanguiste ou pas, c'est une kimbanguiste, à cause de vos accoutrements distinctifs. Nina Lobake, ceux qui kimbanguisme, et là quitté dans le monde, il y a pas église, Congo et Lingake Yebanati. Dans le monde entier, t'imposer bango pe bateni bozana ngo awa, t'imposer bango culture oyo bozakanango, yako prier pieds nus, t'imposer monde entier. Est-ce que ça madame Tomabe? Et ça honneur ya Congo central, puisque à tout seigneur, tout honneur, kimbanguisme et botami na Congo central, Nankamba. Alors, il faut quand même Tomi bete la maboko pour Nzambe apona biso. Mikili eza ebele mais Nzambe apona Nkamba apona Congo central pour Kimbangu elakisa musala ya Nzambe kobanda Congo kino monde entier. Nalingi na loba boye ndako oyo bopesi biso bino ba autorité ya kimbanguisme boye ba mutusoki alie fufu lelo atondi lelo lobi akozala kaka na posa kolia fufu, c'est-à-dire mukolo mususu pe bokokanisa na territoire ya Kasangulu bopesi pe biso ndako mususu boye eza lokomo ya biso, eza lokomo ya Congo central. Nzambe asalaka eloko na hasard te, epa na ye nyonso ezalaka planifié. Soki lelo tozwi ndako oyo, c'est-à-dire Nzambe ayebi ke na Congo central mboka babenga Luila ezalaka. Yango nde aponaki ke oyo etongama awa.
epesami na batu nyonso te, epesami pe na bamboka nyonso te. Ndako oyo d'abord nazo féliciter bato baponaki place oyo, puisque bato soki bazoleka il faut bamonaka pe ndako oyo. Vous prenez place ya bien, puisque eza nzinga na balabala eza mulimu munsantu epetinda kibino bopo na place oyo. Ya solo Nzambe asi alakisi biso makasi na ye awa na luila ba autorité nyonso, ba autorité politico-administrative, ba autorité des églises, batu nyonso place oyo eloko ya bien ezali basala kaka tourisme po bamona. Mais soki osali eloko ya salite okomona moto akoya kotala yango te. Bongo oyo ya biso tokozala nation ya kolekisa yango te. Soki moto atuni église ya bien eza wapi, tokopesa yanu eza na wila. Alors tosengi ke omoni eloko soki ezali ata otonginda kuna yo oyo eza ya Nzambe. Na français tolobaka il faut garder ça en bon père de famille. Elingi koloba il faut kobatela ngo kotonga basi batongi, il faut maintenant kobatela l'entretien, puisque ceux qui tokumisa ngo lelo et que vous ça l'entretien te lobi baobanda kobenga ngo église wana ezalaka salite. Lelo bapesi biso église ya salite te, tokomisa ngo salite biso moko te. Bamama bayeba bien kopesa propriété presque chaque jour na église na biso, puisque ukokomana batu bauti mboka mopaya, représentant légal alobi ke baoyo na koyamba bango na luila, puisque ayebi ke na luila église ya bien ezali. Mais aya boye akuti salite, ata Yesu asilikaki abetaki bantu na ndako Nzambe. Faut kokengela ngo na kobatela ngo oyo apesi biso lelo lobi peut-être makoki wana ekozala te. Soki tobebisa ngo ye peut-être azwi makoki wana te akozonga kotonga mususu te. C'est pour cela nous sommes obligés de bien garder cet édifice qui fait l'honneur de toute notre province du Congo central. Je remercie toutes les autorités politico-administratives qui ont répondu aux invitations. Nous citons les députés honoraires et les députés qui sont aujourd'hui. Je vais encore remercier les députés provinciaux et les députés provinciaux honoraires et les députés provinciaux en exercice qui sont avec nous ici. Je remercie les représentants légaux ici représentés. Je remercie l'administrateur de Madimba et chers collègues. Je remercie les commissaires de la police nationale, les commissaires provinciaux, les commissaires de la police nationale qui sont Madimba et Kassangoulou. Je remercie également la population de Luila. Je remercie la province de Congo central. Je remercie la République démocratique du Congo, mon pays. Je vous remercie tous. Merci.
Kimbangizi moye! Yelone! Tika totonda maloba ya papa du secteur de territoire de Kasangulu na komo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu. Komo na tata ya mwana Molimo Santu. Merci beaucoup. Awa tozana présence ya collège na yango tosengi na papa président ya collège na bayanso ya collège botelema lingolo pesona mbote fakevu Collège RDC Nkamba Kikatotonda collège na biso topesa bagombote na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu na kombo ya tata ya mwana Molimo Santu bambota bovana na bino tozotanga hors de mission oyo euti epai na kabine ya tata mokonzi wa bule mpona kolakisa délégation officielle oyo tata nzambe Molimo Santu atindeli biso mpona makambo oyo babandeli awa na lula ti kuna na mwanda hors de mission les chefs spirituels et représentants légal numéro 147 EGCSK bar 16 bar 01 bar 124 bar 2025. Les personnes dont les noms, postes, noms, prénoms et récits dessous sont chargés d'effectuer une mission de service pour les comptes de l'église kimbanguiste dans la province du Congo central, en République démocratique du Congo. Il s'agit de Tolongoli, Mokonza délégation, il est au côté de Souka, Révérend Sylvain Soalenge Bernard, conseiller président principal plutôt au cabinet du chef spirituel en charge de l'évaluation et mission de l'église. 2. Révérend Wundambundu Alphonse, directeur de l'école publique, peut-être empêché. 3. Révérend Munkonda Diazololoa Georges, conseiller principal au cabinet du chef spirituel en charge de l'éducation. 4. Révérend Kabemba Kayala de Gaulle. 5. Révérend Mayamana Donfousou, conseiller au cabinet du chef spirituel en charge des transports. Motif: l'inauguration du temple kimbanguiste de Lula à Lula. Cause de la première prière pour les travaux de construction du quai du bateau de pêche de l'association de femmes kimbanguistes à Kitona village à Mwanda dans le Congo central. Départ le 27 septembre 2025, durée 5 jours. Retour le 2 octobre 2025, moyen de transport véhicule. Itinéraire Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, Louila, Mwanda, Nkamba, Nouvelle-Jérusalem. Prise en charge église kimbanguiste locale. Les autorités civiles, policières, militaires et ecclésiastiques sont priées de leur apporter aide et assistance en cas de nécessité. Fait Nkamba le 22 septembre 2025, le représentant légal, Papa Simo Kimbangu Kangani, chef spirituel. Banalila oye! Lukaya oye! Congo central Nkamba!
ndoto sengi na faki beta mifike pona délégation officielle. Totonda bakonzi na biso délégation na biso topesa bango mota lokumu na komo ya tata ya mwana pe tata mosantu na komo ya tata ya mwana molimo mosantu bakonzi bovanda na bino Lukaya oye tobandeli po lelo ezali bana misato bazali kolo tozopesa lokumu tozotele misa mokonzi ya délégation atata mokonzi wa bule tolingi tomona ye totelisa ye tosengi na mokonzi oyo ekolakisa elongi ya tata molimo mosantu papa telemona yebona na wapeso mote tatebu pesa ye mote oya bangotika bankoko mankuku na koma ya tata ya mwana pe tata molimo santu okoma ya tata ya mwana molimo santu tata mokonzi yaka na yo liboso mpona opesa maloba oyo tata molimo santu apesi yo
inauguration ya temple Helene bana misatu bamekuza kusalima beto na awa na bwana ya luna beto nyonso bambaki na beto kimbaliso toyeba kama awa sabu na kusepela na kisi yanyi na kilupu ya buku tuna beto kala kumona pila bambaki na beto ya mouvement social de la surveillance kimbagiste yai beto kebe kilaka na kikusi NSSA au ndebe pesa maka sabu na kupesa honneur tope kutuna batoto kuna kilu na mfumu ya beto papa simoki babu kiakadi babu wage kusaka sabu na kupesa honneur pe kupesa rialu na yandi nimefanana na yau papa simoki babu mwana velela yawi na papa geluzoro au kumusile motive papa simoki na ngabla mu yandi keza nisabeto nyaka mabu yandi keza kumusana awa na kati ya boya zila papa simoki. Merci beaucoup. Dimanche 28 septembre 2025, jour pour jour, nous voici en train de célébrer le 40e anniversaire depuis les connaisseurs. Papa Djalouna Rakagani, deuxième fils de Papa Simon Kimbaku, Jésus-Christ à sa seconde venue. L'accident ici à Mabouba. Mais ce jour, l'équipe est placée sous la haute direction du délégué personnel du chef spirituel, révérend Ndouni Octave, qui est venu représenter sa divinité Papa Simon Kimbaku ici, dans le secteur de Lula, territoire de Kassambou, dans la province du Congo central, en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, nous avons suivi la prédication. Après la prédication, nous avons suivi tour à tour les différents discours prononcés par les autorités politico-administratives, mais aussi coutumiers, sans oublier les responsables de Banabisato, le président général, voulais-je dire, Papa Moïse, et les chefs coutumiers qui a si bien parlé, retracé l'histoire de ce site depuis 1921, où Papa Simon Kimbaku s'est reposé ici, et il avait décidé qu'un grand temple serait érigé ici à lui là. Qui peut déraciner ce que Dieu a planté? Beaucoup d'autres églises ont convoité ces lieux. Nous avons suivi l'historique. L'église catholique, protestante, salitistes, tous ont envié cet endroit. Mais voilà comme Papa Simon Kimbaku, Dieu le Saint-Esprit avait prononcé en 1921 qu'un temple serait érigé ici. Et voilà que Maman Kwakani, Maman conseillère directe du chef spirituel, paix à son âme, Maman conseillère a rappelé alors le président général Papa Moïse pour commencer le début de la construction de ce temple dans le secteur de Lula, où disons Lukaya a commencé la fondation et aussi l'institution de sa divinité. Papa Simon Kimbaku, chef spirituel représentant les gars de l'église Kimbangiste, cette charge a été confiée à l'association Banabisato, à savoir Lukaya, Manyanga et Grand Kassai. Et au moment où nous vous parlons, chers amis auditeurs et auditrices, nous assistons au défilé d'honneur du MSSK et la chauffeur Kimbangiste ici. En tout cas, la place est au zénith. Tout Kimbangiste, venu du Congo central, de Kinshasa, du Kassai et d'à travers le monde. Kimbangisme, oh yeah! Kimbangisme, oh yeah! Kimbangisme, oh yeah! Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Espoir, qui monte, église, univers. Maboko mabetama. Nambala ya misato akendeki lisusu kuna na mozole. Amoni makambo manso ndenge makolekela ye. Ke mutuka ekosala accident. E bango banso ou la vie ou la mort. Ah, lokola kokisaki troisième tour. Na kozonga lisusu te kuna na mozole. Na keyi. Papa atalisi bolingo. Ya biso etonga na ye. Ayiko mikaba. Ki azako ya yeba kima imako yela ye. Tangu makambo mana masalemaki. Likambo yako kamwa. Mutu azwa azoka kikoleka. Yende Papa Fumambanza.
mais likambo ya kokamo ke bolingo tellement que lata ye mutu abimaki lukula sekuriste ko bimisa nanu ezala chauffeur na batu nyonso azalaki na bango po bango pe ou la vie ou la mort ko bimisaka moko bamituka oyo eza koleka eza kowelisa komema batu oyo bazwi likama na tata Dialunga na Changani Salomon nkolo Yesu Kristu na mbala na ya mibaleko yana mokili. Épître aux Hébreux chapitre 8 verset 28 si je ne m'abuse. Na mukuse mituka nyonso papa Dialunga na tikali ye moko bateli misaboye rien ti mundele moko azali koyana mwa voiture na ye ya moke Renault 4 atali mutu azoki mutumo bimba bilamba nyonso makila na makila alobi ke mbuta mutu mbele ifuna sunga yo mena makila nyonso ndengo zali boyikasi okobebisa mutuka lukata eteni ya ilamba eteni ya ilambe kuuta wapi mondele atalaki na kofre na ye azwaki elamba moko bakatelaka ye suki ye mutasungaki alo ngana koko kaniseke oya sungaki papa mondele wana il faut la peut-être mutu ya contre oyo bateka ye azwaki papa en charge amemiyeti na hôpital kasi koya oyo toyi papa atundi na isengo alobi boye otango azako loba ngai nazokubunda kokoma donc papa Mfumalongo azongisili nanu bana misatu na 40 ans oye umeli makanisi na biso pona accident ya nzambe na biso papa azongisi matondo na bana misatu likambo ibosali eza lukula miracle na ezuili ya pasi ya tango oyo bino bosali yango papa ndimi kazana nyongo fabongisi la bana donc papa Mfumalongo azongisi matondo na bolingo monene bana misatu bolakisi epai ya tata na biso eloko bokabeli nzambe na biso ezali temple mobimba pona 40 ans ya accident ya tata na biso papa Salomon Dialunga na Kiangani nkolo na biso Yesu Kristo na boyei na ye ya mbala ya mibale na mokili papa Mfumalongo alobi akobosa na bino te alobi pe banzambe bango misatu pe bakobosa na bino te poye pe kati na bango kidi papa Simon Kimbangu Kiangani di papa jangienda kuntima di papa Simon Kimbangu mutu na liputa alobi ete bapapa bakobosa na bino te na likambo bosali nzambe akomi na niongo na bino akofuta nde na tangu oto zali na yango papa alingi boye tozala biso banso bana na botosi po alobi makambo oyo mazako ya mazali pasi makambo ni ya yambo alobaki na biso ke baweyi bakoya kaka oyo première préoccupation ya mibale ndayuswa ezali na rendez-vous ndenga lobelaki okomona tata alamuki na ye me mwasi azolamuka te ata oningisi akei kaka wana elingi koloba ke tozwa ba disposition ya kokoka
Tobate la coutume kimbangiste. Bokoko na biso. Elingi koloba bolingo mibeko pe misala. Tangu tomoni ndako meme bambuta nyonso ndenge bavandi kuna balobi bana misato bopesi biso esengo bope lukumu na kati na lingomba na yango batela ebonga na yo na kati na lingomba komeka te kosala théâtre ya mauvais goût tomonaki na bato mosusu babengani bango na lingomba te bango moko baponyuki bakei kokende bakei soki balotaki ndoto biso toyebi pete boni tozozonga en cascade tala yo mutu il faut ozalaka na raisonnement ya bien avoir une raison raisonnante ou une raison raisonnée. Yomoko biniko na lingomba. Okay. Yango bazobenga soki raisonnement eza malamu. Ozali na ars ratiocinari na latin. Ars ratiocinari ou ars directiva ipsus rationis. Donc raisonnement eza malamu. Tala. Yo mutu okei na yo. Tanto meleki mwachamba don nazo zonga nanko ozonga nanko na mwachambre ya ndako na yo tonga donc okei ata wapi na nord na sud na est ouest okoki na oko tonga tandako ya nzambe ya 500 mètres de long 1 kilomètre umatisi likolo ozana isika okotia milimu ya batu te po biso nkamba na nzoto oyo to na mulimu mboka na biso kunende tata mwana pe mulimu musantu bavandaka maintenant ndako ya boilukule salemi biso tozalisiri ke connexion ezali na biso na nzambe na biso oko yako zonga ozana lola oko diabatu et puis na ndaiswa oyeza koya oko lamuka nazalaki na papa Simo Kimbangu Kiangani na Lutendele aza kotala ba site historique tokomaki esika moko papa lobi mabele na ngai bateki balupango tango atali ngai alobi papa ndungi na yebi ndenge na korekipere mabele nyonso oyo papa tuni ngai eske na ndaiswa bango bakola muka non papa nakanise kozala na bango kipele kesi moi balamuke kozala page ndenge wana na korekipere mabele na ngai biso banso poto yamba mayama lamu ezako ya po batu balingi batelengana soko kosi batu malamu oleka me okosi batu ozali kaka na bango elongo tango bako découvrir que yo muto kosa ka bango salaka ba exercice pona mbango maintenant biso banso tolandi awa tumu ya mboka alobiete nzambe na yebiye papa Simo Kimbangu Kiangani lokola batongeli biso loko ya boye tala ba rapport nazo pesa na papa Simo Kimbangu Kiangani ndenge zali ba mama batata deja toza koyebisa soki batu mususu bakosa maki banzambe bazali ebelete bazali tata mwana pe molimo santu bango pe bavandaka na nkamba bazali 3 personnes ba père de l'église babenga kete na 3 personnes
bazali mutumoko ndenge tuzo kumonela papa Simon Kimbangu Kiangani baza trinité mubimba kaka ndenga zali wana bango misatu mutumoko ba père de l'église balobaki que na 3 personnes na ekeke oy biso tolingi to bénéficier un grand salut de nos âmes. Manso papa fumu a pesi biso awa toko komisa yango epai na nzambe na biso oyo preuve que bozali bana ya bolingo mibeko pe misala. N'empêche que papa ndenga moni boy ke bana misatu bazokoka makambo c'est que boko sunga papa na makambo mingi. Papa zali na isengo tozomemela yesango na ba discours nyonso toyoki awa bazali banzambe misatu na nzambe moko. Ba père de l'église balobaki opera trinitatis ad extra indivisa sunt. Bazali 3 personnes mais indivisibles. Je reprends. Opera trinitatis ad extra indivisa sunt. Donc na bonzoto te ataba papa bango babota yo soko to cité ozangeli yango biso papa za koloba totosa bolingo mibeko misala na yango tozali na musala mingi lelo me tozala na isengo ke nzambe lokola sepeli papa ya lungana asala makambo mingi kaka awa epai na bino te awa epai na bino bandeko bantandu asala makambo mingi ba accident na kanisa ekokaki meme 3 kasi awa pe batila kiena ikuruzu te bozali batu na ye ya kala. Donc bonzambe ya papa ya lungana asalisa kipe de son vivant ba noir américain ba koma kina suka basambele mangomba tu ya kuna na États-Unis d'Amérique mais likambo za ko préoccuper bango bakokaki ya kozwela ngo solution te baiba uta kia wana Congo bakeko yebisa bango ke likambo boza ko lelila Obama Barack Obama mboka ezali oyo bakoko pesa solution na likambo oyo kasi mboka ngo wapi non na RDC en Afrique oui bandeko biso to yambaki délégation ya ba afro-américain bayaki kokuta papa ya lungana avec tout le poids de son âge amona batu bauti Amerika bamibwaki na mabeli baza kolela papa tuni kan kibeti didila meko Amerika batu okiri kingeta papa bazolela nini tino problème na bango depuis bavanda kakuna na États-Unis. En tout cas mutu mwindu nanu azwa position teka ya diriger kuna na Amerika asiko balingi nini papa balobi bazana nde kuna bango salisa bango aleka président papa amoni angolu kula kaya pamba amoni kambu ya muke atuni yango bazolelela papa yango bazolelela ale yebisa bango balongola mpizuli balongola mpizuli na miso yebisa bango kuna bazokende kozonga akombo ya mutu yango Barack Obama bon bozonga kuna na mukili na bino ndeko na bino wana boyebisinga azoleka président pour la première fois un président noir dans les USA na États-Unis d'Amérique. Tango bazongi chef ya délégation monsieur George Dr Ramona Dr Joyce bazalaki ebele babandi komona ete nami ndele na batu mwindu liloba ya papa ya lungana yango kaka ezali kokokisama
bazali koluka kaka Barack Obama azwa bokonzi pe effectivement azwaki bokonzi yango. Maintenant bolanda asilisi manda na ye ya liboso. Maintenant tata oyo apesa biso yango akoki kobakisela biso manda te. Bafuti babiye bayili susu na nkamba epai mususu te. Noko yako lobe bakendeki Angola, bakendeki Afrique du Sud nte. Tango bazongeli kuni na nkamba baiko kuteke yawe avoyaja na ye. Papa de Lungana azali susu wana te. Asikawa tutala mukunzie wana. Waza kitoko boy Bakeye batuni ambuta muntu abongo tatena biso atika biso me makambo nini boyeli soki okoki kosunga biso ekomituri ya SKK Papa Simon Kimbangu Kiangai eseke lukula ye awuti ko renye na ba 5 premières années oyo Papa to sala nini pona kobakisa Barack Obama manda. Papa Simon lobi mizali kamunene te tango bokozonga bosala mwa démarche na bino na kosunga bino. Barack Obama ayiko double manda bandeko. Papa de Lungana azali vrai Dieu de vrai Dieu. Papa Simon Kimbangu Kiangai vrai Dieu de vrai Dieu. Mais pona komoni sake Papa de Lungana azalaki koluka kaka bolamu na biso na mokuse tango baibawute kina rebellion baza koyana Kisasa. Papa de Lungana tiki nkamba papa nini olingi ifona zala na Kisasa papa mobulu ekozala kuna baibawuti este baza kuya. Papa ifona kende koyamba bango bandeko tangu wana nazali pasteur communal na Kasavubu. Papa tomona papa avandi na yana libanda toyoki obi elongwe na Brazzaville ngana mibwaka ki deja na sepona yebi technique basoda bateyanga soki biloko ndenge wana yoki lala enfin ba protocole bazozwa papa bakotisi papa na résidence toyoka kina biso ata eloko moko etungisa biso te pendant tout ce temps-là qu'il a été avec nous. Bunzambe ya Papa de Lungana yango na zoloba parce que maoyi mazokota na bilili tobakisi likambo moko kuna na nkamba. Papa azwaki délégation ya batu bawutaki na poto me bango balobaka bubele anglais. Papa tuni mumunkamba kamwena mutu vovanga kingeleko tia papa kamwenako. Papa tuni katoku dina divoende pemberi ya temple nani wana mwana ya école biblique lunza isa kezeti boyebisa ya nani papa pasteur de fin papa pasteur Manianga na kadisi na yoki undirati auti kotika biso. Voilà tanga komi devant papa tuniye mutamutu ngekingele vovo nge yalo papa na kizei anglais ko papa nge nzole letuma wenda yambila mindele mi kasiba ukingele kaka vovanga papa mbona pe kizei kyoko no wizet papa zwaki kaka mama bele ya nkamba atiye angona munoko ye atafuni luenda lwa yambila pasuzu kupana rapport. Papa Manianga akumi pembeni na bango. Hi says, hi, how are you? Fine, thank you. Azui anglais oya sumbite oya tangelite me oya kabeli monoko wana mwana lukaya
vina ye mubimba meme yo muto yekula yangopo osolola nambuta manyanga pasi po yeba kabili ye yango kabila oyi nyonso po tumonisa munene ya Nzambe na biso kuna na Nkamba nazoba kisagaka mwali kambu musuzu sister catholique bayogi ke bakimbangiste bazobenga mukunzi na bango ya zakuna na Nkamba vie wano ya vandaka kuna bazobenga ye Jésus les sisters là balobi biso fetu ke komona Jésus ya bakimbangiste bakoma kina Nkamba tango bakomi na Nkamba batala papa avandi na yena libanda azozwa honneur misu na bango efungwami bazomona papa nzoto nyonso makila na ekoti ya nzube babandi kolela les six sœurs catholiques depuis bakenda Nkamba bazonga lisusu na couvante bandimelaki que Jésus yewana alors soki na kozwa mwata bazana mituna sur la dogmatique kimbangiste boya kozinga ngabo tuna mituna nyonso tokoyana papa Simon Kimbangu Kiangani aza kosenga biso tomi pesa metena na misala parce que na mikili nyonso balakiye ke baza koya baye tondimani na ye pona bandaku 31 maison oye kotunga na Nkamba ba jeune nyonso lingomba mobimba tozala na makanisi mabongi banso to cotiser comme il se doit po bandaku wana baye papa andimeli déjà que baya bazakoya donc na mukuse yo kimbangiste batela esika na yo na kate na lingomba po ba mususu babeti coup de pied dans l'eau bazako luka baya kozonga bakozonga wapi ba Armageddon bazokengela mboka et puis kimya ezako yana ngo poso ki ndawiswa yeye bato nyonso na bayanke kasi balali nana donc ba mama batata bazako kosa baninga na nko etikeli mukemiso etela kimbangiste batela isika na ngape na batela yangai na kombo na tata na mwana pe mulimo santo bambuta ezala papa mfumu olobi makambo ya minene papa mfumu oyebi pe papa Simon Kimbangu Kiangani sangu na yo nyonso tuzokende kokumisa tozongisi pe matonde na papa administrateur de territoire na manso olobi maintenant otindi biso totambola davantage ndenge papa Simon Kimbangu Kiangani azali kotindi la biso wana atanda aiswa eye tokosekwa to simba maimanso papa za koteya biso kuna nde tokozwila lobiko okombo ya tata ya mwana pe mulimo santo amen. Toyokite posepelite tika tobongisama maboko totonda oyo nyonso bapesi biso toyoka tosalela na kombo ya tata ya mwana pe tata mosantu okombo ya tata ya mwana pe mulimo mosantu
Papa, le monde était papa. Papa, Tusamba Muzola kwase ye mwana ye tata mwanda velela Tata Simoni Kimbango Kyangani mfunu tukuvuidi Mukinzambi kieno patulwa ya ambila Karinzo ya nzambi ya benu yena Inga luena seye mwana ye mwanda velela Luiza lwakunda mvimba Vavuma kiokyo kimeni kubukwa Avonkangu bizidi mudile ye lomba Lubavangira mabena tatu Karimaba vengi muluka ya mama nene Bana misatu Malombele jipu mutomene landa Ubazimu dila Baboba nkote vavuma kikiba tomanitu Karingenza misotuvani zimvutu Mama matwena tatu Museye mwana itata mwanda velela Amen. Voilà, batatana ba maman. Voilà, batatana ba maman. Tozali awa na kati ya temple ya Luila et sika wapi, n'est-ce pas, tomoni administrateur du territoire à cela qui bon procéder na coupure ya ribon symbolique pour na inauguration ya libonza ya bana misato oyo basangani na bomoko na bolingo pona ko bonzela tata dialunga na kiangani Salomon, n'est-ce pas, et ndako oyo ya bilembo ndako ya bilaka lokola kaka elaka ye moko tata Simon Kimbangu oyo akutanaka, n'est-ce pas, na chef de terre na tango wana na oyo esika asengaka bango esika oyo pour ke bakoka koluka ko kotonga ndako kasi ekokisa makate tango wana sima na yango ba confession religieuse balekaka meke ya ndenge na ndenge baza kotonga baza kokene kasi tango ekoki papa songaki pour une deuxième fois lelo yo une troisième fois to bengi tata Simon Kimbangu kiangani moko kisi ya bilaka ekokisami ndenge kaka sengaka na temps ancienne azongi lelo oyo pona inauguration oyo esalami na mokolo mwa lelo na esika oyo bana misatu tozali komona bongo bamanianga luozi pe bakasa ya tokolo baboye tata mokonzi ekolo papa Félix Antoine Tshisekedi ye pe azali na kati ya bana misatu donc ye elongo, n'est-ce pas, na bakasa ya nyonso elongo na bamanianga ya luozi elongo na
bantandu basili ko bondila tata mokonzi ya bule nzambe molimo santu temple oyo ezali na superficie n'est-ce pas il y a 47 mètres sur 27 centimètres tomoni beauté nango intérieur tokokende na konoko lokola mvula te to landi n'est-ce pas exhortation ya papa ndungi o azali bongo représenter kotel selongi ya tata Simon Kimbangu kiangani na o esika yende apesemela ki mokumba ya ko procéder na kati ya inauguration ya oyo asili kotal sana biso ata obonzeli tata molimo santu ndako ya 100 mètres de hauteur 1000 mètres de large kasi soki ozali ya kobunga ozali na esika te oyo kotia milimo wana oyo ezali kolanda yo na sima tala elaka ya temple oyo tout a une histoire toyoki histoire ya mbuta nkwaki adi Maman Mwilu, maman Suzanne, ndenge apesaka bango elaka ndenge arassuraka bango ete na oesika ekotongama ndako ya nzambe ya monene pe kombo ya mboka oyo ekotangama na mokili mobimba lelo oyo mokili mobimba bosala kolanda biso au travers ba différentes plateformes nyonso oyo ezali na kati ya mokili basali kolobela likambo tata Simon Kimbangu kiangani kombo yango etamboli prophétie ya papa Simon Kimbangu et c'est réalisé bo observer beauté ya temple oyo na mokolo yo lelo tozali ko commémorer 40e anniversaire ya accident mortel ya papa dia Lunga na Kiangani Salomo deuxième fils ya papa Simon Kimbangu le Christ incarné solo c'est solo batatana ba mama baike baindo biso baye oyo miso pe matoi na biso ezali ko luka nzambe toyeba ete au nord de l'Angola na kati ya Afrique na kati ya République démocratique du Congo il y a un Dieu vivant, le libérateur de la race noire et le loyo asengi na ngai na yo toya ko s'associer na ye toya ko pesa ye maboko na misala po ete ye akoka kolongisa biso ndezala ki bongo na molai na mokuse pe na monene n'est-ce pas aperçu général to pe rafraîchissement ya na mémoire natina mai oyo etali temple de Louis là où ils allaient contenir 47 mètres sur 25. Voilà, ndako ya bilembo, ndako ya bilaka kaka na etinda ya tata mokonzi ya bule matondo mingi. Papa Mbote. Mbote papa. En tout cas bande ko balandi bazali kolanda yo ba kozana posa ba ba kombo na yo ezali nane pe soki ko ko se représenter lisusu. Merci mingi papa journaliste. Kombo nangai papa Lozizila Maboti Daniel. Temple lo monene oyo etongami na Luila. Ezali ya solo liloba na ye banda uta na 1921 ya lobi ye moko tata Simon Kimbangu ete bola kisangai esika oyo ko ete na bokola mameme na ngai oyebi ete esika soki ezali mobokoli soki azali na esaleli na ye kitoko na kanisi likambo ya kitoko mameme ekozala ebele pe makambo ekozala kitoko yango wana omoni ete na liloba na ye ezala na papa Biangenda alobi ete tango mwandako moko ya moke ezalaki awa na kanisi boyoki na histoire ya baye en droit o balobi mwandako moke alobi ngai nakoki kopesa eloko ya mabe na tata na ngai te mena kosala likambo oyo mokili mobimba ekoyeba ete ngai Simon Kimbangu nazali omoni likambo wana depuis na 75 de 69 à 75 likambo wana eyokosalama na 2025 papa nzambe azali papa Simon Kimbangu komisama po eloko oyo ekeisango mobimba pe sala likambo na yo papa na maoyo nyonso elekaka na Luila mazala kitoko esengo nazali na yango d'ailleurs na vimani na kanisi bozomona bote ezali na ngai awa donc makambo nyonso bote papa ya solo umela tala ya ni soin bote mpasi yango wana ngai papa Lozizila Maboti Daniel
patience. Daniel na libulu ya bankoi. Babimisaka ye po asalaka nini? Asalaka molongani. Ya solo penza alongi Daniel na longi awa na Luila. Esengo ezali na ngai koleka bango nyonso. D'ailleurs mangomba mususu na yebite. D'ailleurs soki totali église nini nano eza na association na société na ye talana no bateau etikali moke papa alobi bokosombela ngai avion bon mokili mobimba nani aza na bateau oyo ba mangomba toloba vérité nde yangu wana azokolakisa ete yende nkolo ya lingomba nkolo ya mokili oyo asala likambo na ye donc batu mosusu bazala kosala musala akolonga et puis azali kolonga alongi déjà. Merci beaucoup. Ngai kumu ya mboka Kingombi Luila mboka oyo kumu ya Kingombi Luila kombo na ngai Longi Dikanda Gari. Ngai naza kimbangiste depuis 1960 na paroisse ya Luila. Nazwa baptême awa. Na koti awa na tangi ba classe na kimbangiste ti na kimbanseki. Na kiango sisa na kimbanseki na komi enseignant na Sekebanja na Tamboli Congo Central. Finalement na monike na komi kamwa vie aliao na zonga na moko. Na ye loba onga na lobe awa eza maloba onga moko tulabo na monaki papa Simoki Mbangu lela yaki kosenga place na chef coutumier Nsila na mama ndo na Kieya Marie nazaki mwana muke basololi esili atiko kopesa laka epa ya pakoko na ngai alobi lokolo bapesi nga place oyo nakoya kotonga na bana na ngai et puis mpona kobokola bameme na ngai wana nani utafo wana nde wana toyebaki te wana siko nani asoloba wana nde tata wana oyo aya kosenga place epai ya ba me alobi lisusu ke place oyo nakoya kotonga ngo na bana me misala oyo nakosala awa ekomema sango ya mboka na bino na mokili mobimba epuis bokoyamba bapaya bakokuta bipai na bipai epai na bino awa bakoko nedi batiaki boye alingi akende koko apesi ekwanga. Finalement balandaki quelques minutes bango balobi bameme akoya kosala bameme awa kobokola bameme. Finalement bameme wana ekomema sango partout bameme oyo tobokola oyo ifo azalaki mbangu tika tolanda ye ale balandi matami na ye ti na 5 bifirikation kuna bazolanda matambi so bamoni matambi bati boye awa ake boye bazotia nde wana ti na 5 bifirikation lela komaki kuna bazomona matambi eza lisusu te alobi ezaki mbangu omoni bazongi babandi komedite tolali soki komede mbula wana elekaki bamissionnaire protestant baye basengi place oyo bapesi bango place oyo batongi angali na bango bazobondela bazosala makambo nyonso me soki eloko nini bamonaki balongwe bake epai ya chef ici alobi changer biso place. Voilà, mfumu tozongisi matondi pambati ozali chef de terre kolandisama na confrère journaliste ndeko na ngai mobali na ndenge bosili kosolola na masa osili kotalisa na biso kasi bayiki bakolanda biso na mokili mobimba batondisami ebele lelo oyo chef de terre opesi message moko très
puissant, olobeli politique, olobeli social, puis olobeli na côté spirituel. Siko, nabaïle obana mokili mobimba bakenda. Nini o bango bakoki kokanga. Na likambo tata kimbango na lembo esalami lelo awa. Mfumu akopesa na bango, akotalisa na bango nini. Pona to clôturer na biso masolo ya poko ya lelo. Na makambo esalami lelo awa. Ye makambo wana ezalaki na promesse o Nzambe apesa papa Simon Kimbangu kiangana ye arealize tozala kozela yango trop omoni nakokolo liboso totonga ndako ya Nzambe ye totongaki ndako ya Nzambe awa papa Diangenele ayaki amoni yango alobi papa bapesa ke ye eloko ya mabe te oyo ndako ya Nzambe otongi ekomi anga bokota bosamelaka na nga po papa bapesaka ye eloko ya mabe te finalement lelo ayaki tour mosusu ayeli biso plan ya ndako ya Nzambe oyo ekokotongama awa alobi awa ndako ya Nzambe ekotongama tala plan yango oyo finalement plan wana apesaki nde yango wana peut-être na Nzambe atikaki na mwana na bango na Nzambe oyo azali awa molimo santu papa Simon Kimbangu kiangani atikilaki ye plan wana nde yango wana ye korealize aye arealize plan ya papa o atikaki o alobaki tokopesa eloko ya mabe te tala eloko aprepare ya kitoko yango oyo apesi po promese ezala kala me lelo wana ezalaki maloba me lelo ekomi réalité emonani monde nyonso emoni Lwila à partir de ce jour eza sur neti ndenge ezalaka te eza sutu ndenge wana te Lwila lelo oyo ekomi nga kutu lei na koti itune na kati na esebe mai ya miso ebimi po ezomona eske batongi yango ou bien ekiti euti likolo ekiti Matondo mingi mbuta même tout au long ya discours na bino to santa ki émotion oyo bozaki na ntina ya koloba likambo yango pamba te papa akotala lolenge kani papa yaki na mbala ya misa to abima na nzoto ya moto moko boye bango bayebi te bisi bango ete nazali na besoin na tonga esika awa elelo oyo ekokisa bidoka ni koloba ete kosengo ya senga ka bango na tango wana alakisi bango tata simoki bango kianga na alakisi bango kazama kokisia bilaka aye kokokisa wana nzoto na ye ya misato nde na bongo tokotia terme na journée inaugurale ya lelo oyo biso bandeko ya presse information kimbongiste oyo to se déployer qui de partout la délégation de Nkamba, la délégation de Kinshasa, la délégation de Matadi, tous réunis ici en ces lieux na Lwila oyo eke sango na poko ya lelo na ba plateforme nyonso mokili ezali koyeba ete kuna likambo ya tata ezali kosalema pona nini bana misato basili kobondela Nzambe bana misato y compris président de la République hein? Voilà donc basili kobondela Nzambe eloko ya motuya nde tosengi na bino bolandi malamu totikali awa te makolo na biso elandisa mitoki programme basili kopesa na biso pona Moanda na cause ya Pierre nyonso wana misala ya tata mokonzi wa bule o tozali kokoba kopesa maboko pe kolanda ye aveuglement pamba te yende mosa bilaka papa Dialou totiki bandeko pe topesi bango au revoir hein.